Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Mama pe ayebaki neo tango azalaki osukolanga nazalaki olela libasa monanga azalaki tosukolelingo amona ndenge mama azalaki obongisanga mpona ye azwa ide ndenge mama azosembola ngai loketo azwa ide ndenge mama azotanga nzela na mokongo azwa ide ndenge mama azopotanga mafuta mbile azwa ide ndenge mama azwa ide ndenge mama azopopolanga mai na matoi kamata ndenge mama opopolanga mai na matoi dose ah chérie nana bengaka efase koefasa fasa baoyo banyokolaki vi na ngai chérie okomisinga na periode ya korekolte bajoi sentiment tozopola mbula lelo sentiment na ngai ya miziki na poleli o sentiment nazondima toyo ngai ezayo lelo mbele nazondima toyo ngai ezayo lelo eza barbeki ya bamoure sentiment ezonginda e ezopesa bien osana pimbwa e sentiment ezonginda e ezopesa bien osana pimbwa e ekomi na ntango ya kopresente bakouple kaile inga Copperfield d'Afrique ya noelenge ya maigwe Kezi futila liye bozola mbwa ya wili etoka Dani kibikonda mon vieux Chelintiaka ya doula sebilele mon ami Cédric Sita blanc Rémi ayayo c'est na tourna biso ba jaloux ba komo beti sambula ba émission esalema mbalebele pe bambule dele kaka lelo na tourna biso ba beti simbula na tourna biso ba jaloux ba kati courant ba bosani ke amour e bangaka molilite ba bosani ke sentiment bolingo bunga ka popolande Kamata papa landu famba fe lubi luwa sami mutuka po baye baya lubi luwa sami mutuka
mutuka po bayeba yaye na makadama kotisi loboko na quartier abimisi ato beti ekara akolandisa mbote na makadama kotisi loboko na quartier abimisi ato beti ekara akolandisa mbote mama Wili musheni mogolo gola tsanga lesa koko mananga Sikana mwele soko sako kwanza moto po baeba yopalanga Voyage na bolingo nokota kanangoti na bavion Yokumba kango na train na batoti na bale public Mais attention kwa ibisa na motote Kimango sodo e botola ginzomba na ye Alakelama Nyoso zalaki kolia e koma ginzomba po Alakelama Yope esika oke na bolingo na nga eba ete na lakeli yo Bisika nyoso kokende soki osali amu Eko baluka kaka nzombo lokola sodo ya bolo kimbangu Nzombo olinga mondele Nzombo olinga bayin Nzombo use molai Kauli tono Mama e mibolandu Lubilu asomi mutuka po bayeba yaye Lubilu asomi mutuka po bayeba yaye Na makadama kotisi loboko na quartier ya bizela papa Willie Balabala, Kakaboe, na wenze, Kakaboe, na tenegleze, Kakaboe, Kakaboe, partout. What dit? Chérie, moi la cantette, donc ma baline est poufi, moyen bi moi, na votre intérim, ma papa. Loin de toi, sinon la babi moanda. Soucine coco mon jouet, intérim maintenant yo mon bébé. Chambre coco ma prison, give mouchita si s'incliner. Ngala coco ma déprimé, Robert Bassende, Angel Moussoili. Monelanga e, Monelanga e, Monelanga e, Monelanga e, Monelanga e, Monelanga chérie, Monelanga e, Monelanga e, Monelanga bébé, Monelanga e, Monelanga Esther, Monelanga e, Monelanga chérie, desanga mbango nanga nasali musala sala mbango futanga eloko na kimela ya togi yo monena azalaka nango abetaka nga soki nauti l'école nazongi impereta nalambi biloko nalekisi mungu abetaka nga makambo na kimela ya togi mpona makambo oyo monelanga e monelanga e monelanga chérie monelanga e monelanga e monelanga Vraiment Yaboye bobeta maboko te pona nini bino moko esengo eza ya ngai Steve Kambanga mikolo babenga nga champion d'Afrique coach Hervé Renard pona zo sepelisa kaka ndenge bosengaki Robinho Mundibu Robinho yeyo na sepelaki vraiment le loto banda boy parce que ça live eza show de lobo zalaka boy parce que Robinho Mundibu azo sepelisa bino ozo kotisa Robinho na moi nostalgie tozo solo là ya boende zala troté bo sepela vraiment parce que Robinho yeyo Yungane atatale Simadamilo indala Yungane atatale Simadamilo indala Mawe ye Simadamilo indala Mawe ye Simadamilo indala We are muziki, we are muziki. We are muziki, we are muziki. We are muziki, we are muziki.
makambo esuki kaka na vantar te na bacompliqué te quoi makambo est une interprétation donc voilà quoi Robino Mundibu qui commence mais nazo comprendre Robino Mundibu qui commence à limer maintenant les faits Robino Mundibu mingi secret na eza nini umbakala ibwinge secret na ngabulo umbakala ibwinge amigenda buna dada amigenda buna dada amigenda buna c'est Gérola yes animateur transformé chanteur donc après oyemba oyoka pe ndenga kobwaka quoi tozana leader wenakala usala karamili kala yima pona nini mwana muyongora mwana muziki amina nono moleka jonacho wenakala usala karamili kala yima pona nini mwana muyongo Robino Mundibu amina pacho masele jonacho c'est bon maboko pona shomiko merci bandeko Robino bato bosengaka bo sepela vraiment les lotos à la bouée parce que na lobaki masolo ya kati émission oyo to betaka ne masolo ya kati ya Robino eza répétition masolo ya kati na résidence ya Robino eza raté pour la mingi eza raté pour ça la nini mais pour se concentrer na travail je vous confirme que nazaraki depuis 10 heures ne toza tozo pola donc na kin tozo pola ngai ya bino Steve Kamanga Hervé Renard nazo sepelisa bino parce que na ekozwa Robino na masolo ya kati mais Robino et ça la bien tant nyonso to bengaka yo ba fan na yo na poto basengaki Robino azonga lisu na diaspora RDC to ekokuta en pleine répétition peut ozioka en pleine répétition okoyebisa batu neni tozo comprendre depuis kaka nzemwe bima l'ensemble nzimbo nzebima biloko ebima Robino azoko kokweya te ozozala toujours au top mais to lobaki tout est bien biso to ba prophète donc toza banganga o te bazali ki oyepa na ye azopesa ogwa tandis que ye moko alalaka na kwa kibaka ozo comprendre mais Robino bige yo tozo ba tout est bien d'autant ozo ya ozomona que tout est bien ça évolue on comprend depuis na bandi makambo 2 ans tozo ki nous omona que non na okende toujours na percer ndena na lobara toujours pour savoir monter pour être en haut il faut savoir monter et pour monter il faut avoir de l'énergie l'énergie c'est ça on est en train de travailler chercher l'énergie pour être en haut et pourquoi te faut tous en assez parce que Dieu est grand et Dieu voit. Alors, depuis on était là depuis 9 heures en train de travailler jusqu'au comme 16 heures on est toujours en train de bosser donc ceux qui écoutent donc des héros déjà toujours travailler kaka donc travail na biso da surtout bandit toujours décoller toujours kende toujours bosser donc voilà c'est pour cela on est toujours en haut c'est créer la musique et réussite na vie toucher rien que le travail mais assurance mozala nango na ebi to zonga mo mukie vocal moko kaka ne sala ke Robino azala Robino parce que Zulu 26 les kitutu kaluji ponga vraiment na yebi yo na sirio moko yebi mais maison mère vocal moko e bangisa yo te ozambala moko vantar ozambala mbonzi ozo travailler nani vraiment za na sima na yo pona yebi ke Yesu abotama mbala moko donc vocal mbala moko pour réussir na vie zate faut botama 2 fois apparemment ba lemba ba tetite mais Robino teti na tetite na lo makambo ya vrai makambo ya juste na place et tapende na place ezo beta côté te ezo taper na place vocal moko muta botama mbala moko muta a réussir na vie pe mbala moko siko po nini ko umela pete moi trop pression ni mirage akoleka wa crash te biso to a trop pressé te tant na esaki batu ke nonga na kendaki orchestre ngé musique à maison mais pour nos formation ezaki vraiment formation on se comprendre ezaki vraiment formation et formation na monaki koki sikoyo na bandi ko sala je fais la musique tout ce temps là tu sais je n'ai pas fait la musique je ne faisais que
apprendre, voilà. Maintenant, je suis en train de faire la musique. Les Zulu Ventino, tout ça, aux Arina, nous quoi apprendre. Zulu Ventino, c'est qui? Je ne sais pas. Zulu Ventino à Kosio. Do à Congo plutôt. Ah, ok, Do à Congo. Do à Congo, Dikoel, papa Nastaïa, Nalingaming, Banzembo Nae. Oué Banzembo. Dibala Mokeza la Kateo. Kitisa Motema. De funa beta lo Banzembo ba tout côté na uta. Ouais, à Robeta, Banakin, Bana Poto, Bidonion, Sobozolanda. Vous comprendre que les Robino Mundibu, Tozo Pola, mais na bolingwa musala parce que ça m'a solo akati. Robino Mundibu yeyo, Tozo solo la, Tozo yemba, Tozo bina, Tozo solo la, Tozo yemba, Tozo bina. Pour nga vraiment na linga raté beaux appareils. Talara 10 000 vues par jour et ça là on a bien quoi. Na que les sites les plus suivis actuellement c'est www.diaspora RDC. Et ça bien Robino ngo yeyo. Bino ne bosse ngakati. Quand ndenge bomona Steve Kamanga na se on a plus de 143 89 71 11 429 quand ndebo bengara o pe bosse ngane na sale la Rabino mais lelo ye yo Robino bosse pela na ye Faute à distance Salama Libala mokeza la kateo kitisa motema pansa moi eloko yo kombo bolingo sala na patience bongoli ambuma popepa mabeleki epikoli espoir nanga na rendez-vous manqué lo matana komiko banga nakufa bolenge ekoti nanga masengi nya seko nakufa na bomwana vidamo nanga esuke pana yo yaka kozwa nonga mais bah ça c'est inverse modèle nous la musique ya bana ale mama lele mama lele bolingo ezalaki ya propre ele komine kobondela moninga soki asiliki tose partageaki bafote ozalaki mwana malamu merci Robino modèle na yo ezanani modèle nanga na musique eza bato tout na fanda na bango baza ba modèle nangai et nazana modèle ka mon côté donc soko lingi awa donc na bimiselo ba yusundu ba kobima na bimisela o ba mewe ba kobima na bimiselo ba to belé dans na travail ma ba to belé preuve no yokana ba chambre suna kinda ba va fona nyama mbila mbambi fo e mila wele mal mengene de la monu to fela kizoki dalaka lela mino kamino mankononga dans la vie dollar chez Lintiaka Robino Zelanon yo ça c'est bien ezalakande boye peloa ozo sentir que mamango yango yo Robino tu es jeune mais osant à savoir faire mon boye c'est comme si l'expérience est vraiment moi musika au banda musique na agini nga na bandi musique na bandi musique kalamba ite nga na bi moi na papa nchiki vraiment donc nga mandule na bandi yango na 2002 na bandi musique 2002 bandi musique on bandi sanga musique na so comme ça musicien poussana comme ça musicien la reconnaissance ya mukolo ouais ça la rondenge nini te ya mukolo ya ndenge ya masolo quoi ya mukolo et ça la rondenge nini Robinho bon la fierté nanga pena sona mona ebo ça mambo je question comprenez que Robinho vivra boyer na ba musicien na ye c'est ça l'ambiance des bons leaders et ça bien pour azala bien na bato baza entouré na ye et ça la moi bien Robinho tozonga na yo ozalelo tozomona répétition yo moko muto zo recharge ba musicien tozomona ba guitare ba blog nyonso ko somba c'est pas une mince affaire tu es bien belé banda ko annoncer ba album na choqué na nga batute ba 6 ans ba 7 ans album ebimate mais yo malamo ba clip ezomona na et puis yo participe na réalisation ba clip na yo moko ba mongo wana ozo ngopi tout est bien
Quand tout est bien, donc tout est bien, tout est en merveille, tout est bien. Je le fais dans le bien parce que j'aime le bien. Et Dieu c'est l'amour, et l'amour c'est la passion du bien. Tant dans le bien c'est Dieu, je vis en Dieu et Dieu vit en moi. Je suis l'homme qui vit dans ce monde, je suis sans borne et sans limite, je peux tout. Car c'est lui qui est en moi est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc je peux tout et avec lui. De moi-même, je suis nul de par moi-même. Mais avec lui, c'est lui qui est mon coach, c'est lui qui est mon patron. Mais physiquement, qui est derrière toi? Financièrement, il n'y a personne qui est derrière moi, il y a quelqu'un qui est en moi et qui fait tout pour moi et pour mes frères. Donc voilà, donc et voilà quoi. Oui, mais que bajeno ba na carrière, bajeno bazawa, bazana carrière, ngana ko souhaiter bango carrière mo ezala longue. Mais sikoyo ti bazana yo awa parce que ba cop ebele za la ranango, bandi cop mo botiki na yo, OK fanda na poto, bandi cop mo boyo bongwani, bandi cop ce que sort na bango. Est-ce que vous assurez bango nini pour ba demeurer aux fidèles na yo? Oh non ça pour le moment, moi je parle pas dans le futur. Je ne vis pas dans les passés, mais je vis dans le présent. On comprend. Et le présent, il y a un moment te prépare à futur na biso. Nebi ke funa sa malamu na lo na malam pour lobi na zala bien. On comprend. Et c'est écrit dans Ezali faire le bien dans le présent. Je suis en train de faire le bien maintenant pour être lobby dans Ezala bien. Donc je suis en train de construire. Non construire mais je construis ma vie. Et na ebi genzela on a côté za moulai et ça na ba convenir belé là je le sais. Et na tchaka ngote comme na telimsa ngona pona banotala ngotala nzelo za na mabaku na bando banga mabaku na zwa ba bato yo ba kokate ba kima ba kena ba on fana ba poto na zwa tcha bon comme exemple te na tchaka bato nyoso simba ba on na tchaka bon comme exemple. Na etidera bango na ekola ba secret na bango ba vie na bango za kande betap na wa lekande pour parce que bango simba ba on na tchaka comme exemple nanga ba on baza ba maître nanga oyo na ba kochanga ata ba lobby boete mais na ndenge ba mena ba vie na bango na ba histoire na bango. Donc voilà et dans ngai pona kende mon blé na carrière aussi fa kina ke poto fa na kende kala malgré que la maison mère OK na poto na kenda poto te po yo yebi mamni sala que no musique e beta suna poto te vient à dire donc musique e beta suna poto te donc voilà quoi donc musique e beta na poto te tant on tourne la question on a raisonné dernière fois tangu orchestre une musique à maison mais utara poto et utara poto nga azara na kin siko ba désordre les carans phénomène combattant quand des salimara siko tangu ba zongia na okota première répétition na la samba na okota porte boy na kutena brigade abi Robinho vinabino baby Robinho biso tozo ba chance ok ba poto ya lisute ba kolo poto ba boyi musique beta na poto donc moyebo kende bino ba boye sika et ate Nathalie na seki na bi ba kolo poto bravo bobongi seli biso nzela. C'est bon. Merci. Vraiment c'est ça Robinho, c'est ça l'homme. Tozo kota sko poto lobela disque. Mais avant to kota to lobela disque parce qu'il y a za moyembi. Boyebi principe. Diaspora RDC masolo 4 Steve Kamanga boyebi principe. Moyembi yemba. Soki toyambi menuisier atelier, soki toyambi cordonnier atelier, toyambi moyembi ba o nyonso ba lekali bosone po ye au deuxième fois zonga boyebi. Robinho Mundibu chanteur. Ngana yembi ça trop parce que na rasika yemba bien po boyebi que ngana yamba ba faux chanteur te. Robinho yeyo tozo ça la transition ya vocal ne ya maison mère après wana ba animateur bazo kota maman na générique. Ba beta extrait générique pour tozonga to lobela disque. Mi otala. Tozo lobela disque parce que Robinho soki toye ko zoye mingi. Ezaka pona parcours na été mais ça peut pona disque parce que actualité eza album na ye. Et c'est Pelisabino vraiment lelo émission show live ma solo ya kati live Robinho en pleine répétition tozo pola pona bolingwa musala. Tozo pola pona bolingwa misala. C'est ça. Tous les gars. Otala na rétroviseur absence na yo na sima ndenge salilega basi momenga balobi na komi ofeli d'amour
basusu pe balobi nakomi moumbwa love esalaka pasi na motema kozanga moto olingaka ginanga namona yo na moto mosusu zuwa encore bano bakoyemba lokwa banzelu otala na retroviseur absence na yo na nsima ndenge esalideka basinomenga balobi nakomi ofeli damu basusu mpe balobi nakomi moumbwa love esalaka pasi na motema kozanga moto olingaka ginanga namona yo na moto mosusu zuwa bolingo eza poison mortel bolingo eza poison mortel love eza poison mortel kosalaka blage te na bolingo ester ekoki koboma yo oh kimbe mama love eza poison mortel bolingo eza poison mortel kosalaka blage te na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité echangeaka moto identité ebongolaka moto identité maître akomi toro yuma akomi yanke oh ozalaka nema okomi anormal ozalaka sere okoma voyou likolo ya bolingo love locataire akoma bayer likolo ya bolingo love maître akoma toro likolo ya bolingo love kamata love bolingo love 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 bolingo love echangeaka moto identité frère akomi païen ma sœur akomi amoureuse maître akomi toro yuma akomi yanke obotama normal okomi anormal gimalela na boye na bonanga bolingo no ya 2 ans bolingo no ya 3 ans bolingo no ya 4 ans tozobina rumba na 1 ans zobetaka na 2 ans obinaka na 3 ans omoni te ke komi contre temps papa vraiment sala choix na yo c'est bien je confirme Robinho Yeyo merci Robinho toloba muke toloba disque merci Robinho toloba disque nayebi ke oza chanteur c'est bon Robinho c'est bon maîtrise-toi yebarage c'est le temps talara za télévision toza pe na besoin ya message wana ya disque parce que tozo kota siko na masolo etali disque tomoni ba clip mbonzi ebimaki vanta ebimi tout est bien tu ebi kombo ya disque ekobima 40e ekobima na temps nini album kasi nayebi ke tozobeta parce que ba animateur faut bazala ka show popoto ezo découvrir bango joli zola de Paris ezala bo etrote Pirus bunga bossa mwana mukie na sepeli boya na kikilo okoma ngene nini boya pesake kokoma ngene nini bongo ya la kikilo kome mango nini yango epumaka komitungisa te mama na kotengama komitungisa te mama na kotengama nyosegole nakobeta ngo dada mana kotengama nyosegole mama wa no mama wa Nicole ona la kisa monene na yo monene la kisa monene na yo pesanga liputa kamata pesanga liputa batabo na lokoko batabo na lopori Sikalo lendo batabo na kwen batabo na kingabwa batabo na ngaba bafiaka pamba ya Gombe Sikalo lendo na desert na cheche
C'est bon. Bata boye kuna na kwen, bata boye na kuna na nine, fika lolendo, na 1000 francs ya pamba. C'est bien, maboko vraiment pour Nabino Moko maboko. Robino, to koti malamoro disque, tout est bien. Et puis générique et bêta ngai, c'est pas pour te flatter. Na décembre na salara vraiment fort le 1er janvier na sillonné na babar. Ce qui va générique et bêta 10, c'est que Robino vraiment zalara na kati. Ce qui bêta 5 norama na kosote, oza mobali ya solo, tant ozo leka, o senti que Robino. Mais disque pe Robima parce que piraterie oyebi, ba télécharger déjà tout ça. Et on est allé juste ba titre promotionnel. Ba titre promotionnel, on est à publicité. On est à avant. Makambunde siko ezali to gutiso makambu. Parce que tisiko nan to sali makambu tête. Exclusivité awa pour ozo annoncer malamoro album, ozo pesa programme awa na diaspora RDC pour bisonner to pesa actualité. Non, album, tout est bien, et ça toujours dans le studio, et comme déjà presque à la fin. Tout est bien, ça, ils sont dans le studio, comme il est à la fin, Kalamingité Zobima, et donc voilà quoi. Oh, Monakiwana, Vanta, Mbonzi, il y a juste des titres promotionnels. To sali des génériques monsieur Sika ezali au batunon ba découvrir te toi on a des chansons de rumba ezali au batunon ba découvrir te ezali toza na titre promotionnel mi bali on a bimisa ki et ça on des 6 titres na 4 albums et donc voilà donc album ezo bima na 4 titres Sika na 2 titres au déjà à consommer et donc voilà quoi Robino Mundi nazo continuer à travailler maintenant si qu'on nazo lancer kaka appel na ba producteur onyo soit bien à monique non à rejoie ngana étape on azali na kende quoi parce que j'ai déjà tout fait et donc voilà na luka siko producteur mora bien ou à moni vraiment que non tout marcher ensemble et la porte est grandement ouverte mais ba risque parce que ba difficulté ezay belé heureusement au lobby pour na ba producteur nenge déjà zaboué mo ba sollicitation ezokoma to ba rigueur nini oyotie pour que œuvre na yo ezalate et kende ofelete et wana siko producteur tango roya produire disque et yem tozo ba précaution pour parce que wana produit comme yaé ça dépend quand ndeni to solo là et voilà mikolo pe comme banzembo comme te kama na ona iTunes YouTube ba 10h ba bilom suswane bimi belé donc voilà donc côté on est sungi biso mo mke pour na piraterie et donc voilà donc ba précaution ezana donc eza toujours biso tout ça non moi je sais que chanter nabi kaka koyemba faire la musique pas autre chose et nandenge na lo ba tout est bien Dieu est en moi azakat nangai azosunga ngai studio ezoleka bien na osana ba studio minene na ndiai na sibino moko bato batala ba clip nangai ba yoka ba son ba mona ba qualité ba bouloni o déjà na salara et donc voilà quoi je sais que faire ça faire le bien ba clip bien et ba chant bien ba yemba bien voilà ba ida bien et le reste c'est pas moi et c'est vous qui a juger et voilà donc voilà. Bon Robinho to kende lisusu to solo la mwa muke yebisa biso na 4 album oyo o travailler featuring na banani featuring ezali donc featuring ezana na ba musicien o ba yesiko to tonga mouvement featuring ezana bango et donc voilà quoi donc parce que kala to bando comprendre des featuring ité atanga na embagi na winga eza pe featuring mais naza engagé orchestre winga musique à maison mais naza musicien mais koyemba ton na yembaki na saki featuring voix na ngatango koti et yembi na bato ba yembaki on eza des featuring tel que Gel Gouva yembi na chamo eza na eza pe featuring tozana nani Shomi abwaki na générique eza pe featuring toza pe na ba surprise musu bat musu totanga te bo découvrir karatango disque Robima bo découvrir bango za ba mama na ba featuring donc Robino Mundibu c'est pas pour rien bo comprendre pourquoi je regarde toujours comme ça. Quand je chante toujours, je regarde comme ça. Quand je fais mes tricks à la fin, je regarde toujours là-bas en haut. Parce que naebi nini on a calculé. Il y a aussi les esprits dans les airs. Robin tant me soupete au monora bosser. Moi et l'autre moi il y a beaucoup ezali parce que moi trop si wana pe ezala normal terre.
ça n'engage que toi, on est à mon on a pensé na yo, n'engo boulé, n'engo raisonné pe au loba, et donc l'icolo so tali tissu au monde qui est vide, mais à l'icolo kotika la l'icolo et simba man est l'autre côté, et nami tout n'a pourquoi l'icolo za l'icolo et aussi simba man est l'autre côté, ne pourquoi na tala toujours l'icolo, et tant on a tala l'icolo bino bota na se bo kanisa se, bozana se nga na tala l'icolo, na lukana réfléchir pourquoi l'icolo za l'icolo betsara mbula et il sera moi et ça m'a belle donc kuna ya la vie donc voilà quoi c'est que surtout comprendre bien pour Robino qui c'est dans la place dans la musique donc musique il faut yemba musique il faut travailler qui c'est ça ah tu oui to pelsa nzungu mo boto musulman et nini kosimba nini beta kosimba ko yemba bien mais simbité parce que pour bilo simba vraiment qui sa musique et la musique qui ça ndoule salara ndoule bien et ça boulot mo boy job mo boy ça il a jalouse tout vous comprenez il a un caprice mo boy donc so comprendre en kaka et vous comprenez que monde so clair et monde so qui sa musique et ça la musique et ça musique na oye ba calculer c'est bien bon ça la musique mais faut y rappeler au calculer au calculer bien donc voilà au calculer un moment au calculer makam ndenge zo kende bato zo linga nini bato ba raisonner nini. Voilà, musique là, qui c'est musique ezaka ndoule. Na oye baka ko calculer bien. Ba thème ni nous exploiter dans album ou à part bolingo. À part bolingo, ba cham so ezali. Mais moni le lot to sala ba disque mamo to sala ngo na ba mécène. Ba loko tel ki ba popol landu mo konza kabelo femme d'affaires et to za loko na ba pichu mapenza. On comprend ba ya ki ba ko solliciter ba chant parce que ba chant et on a présenté bango ba chant ba nzembo za ke belé ba sali ba choix na bango et yango de permettre ngai na évoluer na studio na ça tout mais ba chant lokola ba tu mangeras qu'un sourire de ton front mon ami quiconque s'emballera à la paresse la famille lui s'y prendra et ça non tinini sol c'est pas sol en attendant tozonga wana Skoro yebisa biso. Tu mangeras qu'elle sueur de ton front, mon ami. Quiconque s'emballera à la paresse, la famine lui s'y prendra. Hey, non à la paresse. Non à la paresse. Tellement la mouka kende kayou. Non à la paresse. Tombola tellement luka. Non à la paresse. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la sémence et la moisson ne passera plus jamais, plus jamais. Non à la paresse. La mouka, non à la paresse. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la sémence et la moisson ne passera plus jamais, plus jamais. Non à la paresse. Merci. Robino, on a sepeli na thème, mais nzembo fait bimana disque, vous allez bien, comme tout est bien en amour, tout est bien en conseil, moniteur, vous allez bien. To ils après ce producteur et to eba ndete mamni to luba air moro il faut moniteur to eba banzembo bolingo il faut pas condamner que mutu banzembo ka bolingo ba vie peut to zwango tina ba éducation éducation à la vie na ba école ba terre abiso na ba église des cas ba ne au monde ma bala église ça et terre mamni ya vie on s'en comprend mais to bo ça na raté to eba bolingo na tina parce que sans l'amour il y a pas la vie on s'en comprend nyon se englobé na bolingo on s'en comprend tu travailles aux ambongo aux la swag pour nourrir famille na yopé on s'en comprend mais avant tout avant que nous travaillions tu dois avoir quoi l'amour. On faut un amour et retravailler. Et on te privilège à mingi love et donc chanson eza nango vraiment ezali et robimana tout est bien saison 2 pour notre travail tout est bien saison par saison. O ezobimana saison 1. C'est bon Robino Mundibu tozo kende vraiment na kosuki ça déjà. Pour nayebi que tozo beta sou eloko parce que tu as écouté une répétition to polina yo to la kisio pe ke biso to na bolingo ya musala to na bolingo pe ya yo to ndimaki to pola ensemble na ba musicien o nyonso mais permettre ngana benga non shomi yaka mukie na zozwa yo 1 minute kaka vana zonga na leader po to ke kosuki ça shomi ozo se comporter nini na mouvement
ndenge nini ya ndenge nini oyo okuta famille okuti Robino Mundibu ndenge ozo travailler relation bozo évoluer ndenge te pepele ta Robino Mundibu azada mutabolingo tozada kafu na kafu donc Robino Mundibu bolingo donc tant da mutaza bolingo donc yeba ki opesa en transmettre on a biso nyonso donc nga pa na nga déjà pa na ya do l'accent ke bolingo ya makasi quoi donc pa na nga na eza kafu. Après bah sonore à vibra après bah mouvement après bah manda chante après bah just diena après bah tout c'est Robino Mundibu voilà donc c'est bon babo kilo babo yagi po yagi na fo misuni wana lelo après bah nini shomi siko devant Robino pembeni Robino après bah après bah shomi na ngwari shomi mi kuranzo shomi na ngwari ya bariana Moabe bedo shende rumaraga sherina ngaye sherina lingio shomina ngwari ya gadovana Moabe bedo shende rumaraga sherina ngaye sherina lingio ouais c'est bon délivrance totale bablo le kanango moi eloko mukia Jos mbangu poto otika yo tozo ngana leader do mama do lore malalue papia didie moko boma ngai na bilele na yo oko boma ngai Robino Mundibu est-ce que pas Robino ko umela po beta on dirait ba disque moko mi balo kimia ndena boye yango moni openeza suka na nga peut-être mais toki non noko Vincent te relaxa soki na kozala boyoka climat ko vraiment bo supporter boyoka shomi mbala mon espoir kinkani Zulu Kabwiku noko Vincent Robino Mundibu na lelaka nako kende ale kelaka na ye ale shomi na ngwari la vitika na leli na kolela kana ye apocalypse Sandra ya na kokela kana ye noko beza ale noko beza Robino Mundibu na lela ka na kokende ale kela kana ye baisiana ya ale paduka ndolo. Merci Paolo Standard ya ngoyo Sami le diable shomi yo na sepeli tozongi Robino yo na comprendre te ozo ba musicien parce que shomi kozo ba musicien ozana muto yo moko lobi apesa yo posa ko sala ndule ozi shomi ozo convaincre bango art de parler bazolanda ni pas non baolanda musicien au moins ba shomi boye aumeli trop na musique c'est mon ami to bandi ba musique pe banzela moko aumeli trop na musique déjà loko ba Hollanda ba tutu ba lande pas nanga d'abord c'est la musique au moins que non to ça non musique a bien avant succès ya avant mamuto ya to ça non de musique qui a bien nanu parce que musique est le seul moyen oyo ko musique a bien c'est le seul moyen oyo biso to réussir. Donc voilà, il y a un monde qui côté la biso, na ba palais, tant ba otala, tant ba tu ba mona, ma moto ça, donc photo ça bien. Et donc musique il y a bien, nem to zo attirer, ba ngo tout est pas nangai. Donc voilà pour parce que naza amoureux du travail, secret nangaza travail et donc voilà, donc secret au bango ba yebeli que non faut ba yage pas nangai za travail. Musique est bien. C'est bon, Peloir, réalisateur moko ya maestro. Ayebisinga reto komi vraiment na suka. Mais moi mot de la fin, moi il mot beaucoup et puis message moins important, horaire à répétition si c'est possible, bah au visiter yo, numéro contact, moi mail, moi ndenge zalaga, yo yebi système et puis ça la bien message on lancer yango pour na yebi ça yo mot que na sepela ba jeune to évoluer parce que biso pe na presse ils aura facilité pour bâtir la biso espace to s'imposant na ba travail na biso na ba qualité de travail piris bunga boss na yebi depuis Ukraine na pession mbote après ça un espace parce que musala ezalaka ndenge moko pe yo na souhaite ko toujours ba bonne chance na coup de pouce eza mpanzi na yo to évoluer na biso bien mais mon mot de la fait pour na bato na ba hésitera pour na roya vers yo. Robino Mundibu yo je ne fais que travailler depuis que j'avais commencé jusqu'à aujourd'hui, ça évolue parce que na yekolaka ko tout est bien et ça y est ça part.
et voilà na opesa non merci mingi na bato yo tant na bandai ko sama mo bandai ko croire na ngai tel que ba vie na ngai pour les boanga gaz na gaz et ya Mireille Diamara na opesa ba mbote na ba Pichukin boy ba vie na nga François Poto bato bandai ko croire na nga mana debi ba vie na ngai ni bloka pa ya père doublé na pesi ba mbote na Fanis Michwanga et Chris Mubiala na pesi mbote na Patrick Mubenga na Bourges na pesi mbote na Patrick Mulele na pesi mbote na Dienzola London City Dienzola London City na pesi mbote tozape na matanga Grand Day to kufela vena biso la Médor en tout cas que son âme repose en paix donc voilà grand cambiste kala toute to kundae et donc voilà quoi et ba salam na maître Patrick Bonyoko Didier Nzongo Levitique à lobby Didier Nzongo Levitique azawa lobby Didier Nzongo mokonzangaba solo la babilo ba clip kala trote donc bato nyonso mokonzangaba trésor Kandol et donc voilà quoi donc yo bora mbatu mo bonanga bana bino wana belanga Didier Nzongo Mama Pauline Nzongo bébé Nzongo Aina Nzongo Gela Nzongo bala Nzongo famille of to famille mais moi la bino yo belanga Didier Nzongo yo masolo au petit na wa bana solo wa décoration c'est grave échange oui petit na yo c'est bon bato tout bazana posa ya contacter nga Robino Mundibu na WhatsApp Viber bobenga ina plus 243 89 75 32 606 plus 243 89 75 32 606 to bokomelinga na Facebook Robinho Mundibu nazara wana pe to beninga na plus 243 99 096 89 79 plus 243 99 096 89 79 ba numéro na nga ngwana donc naza dispo pona naza na posa ba soutien moni baninda ko tonga famille bino bato bosungaka bato moloko ba biso orchestre bandi ko salima ils en chantier to fan sana no musique omoni nga priorité za no musique musique tango eza yango moko beta bien beti makasi yango moko epesa siko bon nga musique na poni bo pesa orchestre na nga kombo boye donc voilà quoi donc musique nanu to sana no pe ba kombo ya sima Robino Mundibu nazawa na vraiment nga yo na bandi famille na bandi orchestre ndenge obusinga ki kenona za rapé na orchestre comme fait les autres na sali donc voilà donc na na posa ba soutien numéro na nga vraiment na bengi yangwana bato nyonso bo soutenir la musique bato nyonso bo soutenir bato basunga ba famille pour moni bato nyonso bazana ba famille ba parents bazali il faut to marcher les monter on se comprendre tout mais malgré nazo ba tout est bien zo kende bien mais sans vous on comprend na quoi boutique n'a rien donc voilà nzela musique nzela moulai mais quand on est soutenu ça rassure donc voilà quoi donc on a pour ça ba soutien vraiment pour soutenir nga Robino Mundibu na pesi mbote na Esther Kimbembi moi c'est kitoko na pesi ba salam kotaza quoi voilà c'est bon merci fidèle internaute et c'est ngozaki ngai ko yeba ke bozalaki vraiment ebele 10 000 vues par jour tozo silisa awa na show to si ça na nzembo mo ya Robino bo pesa ngatana pesa pe ba merci na équipe technique o ezalaki na biso o animé ko pour la peloire l'homme fort merci na Piris Bunga mon boss merci na DG Luzolo binonyo ça c'est bien Totikali tokutana toujours parce que l'homme à la chemise blanche est là pour vous servir. Talara Hervé Renard quoi. L'homme à la chemise blanche est Zalara Moko Oyo. Et ça la bien. Merci. Bana mai tokutana mbalasima. Ngana bino mbalasima, c'est bon. Compliqué. Love est complicata. Et complicanga coco nanga yo compliqué Polingo complicaka kunzi bilele nanga yo e complicanga e complicanga nanga yo
na mabina ya mboka mbonda nde monaka pasi cri de douleur na ye yango nde mindule ndenge moko na nga ntango nga nazolela bambanda na nga bazosala feti na molongani na nga ye bolingo yo papa mabe pichue ye mapenza favoriza kaka moto oyo ye alingi noela madingo Fleri Masengo Nicole Unda compliqué bolingo e komplikaka e komplika bapara na ngai yo e komplikanga na mabina ya mboka mbonda nde monaka pasi na mabina ya mboka mbonda nde monaka pasi cri de douleur na ye yango nde mindule ndenge moko na nga ntango nga nazolela bambanda na nga bazosala feti na molongani na nga bolingo yo papa mabe pichue mapenza favoriza kaka moto oyo ye noela madinga Fleri Masengo Nicole Unda compliqué bolingo e komplikaka Dalia Claire yoka siko bien situation na nga nibo lokola finaliste esalaki examen d'état mokola publication azwi message kazwi te à même instant des messages ekoti na ide na ye peut-être que résultat changé nzoka mama na ya komeli ye que papa na ye akufi double mawa ye quelques secondes après troisième message ekoti na ide na ye peut-être que poisson d'avril nzoka chéri na ya komeli ye que papa nga na yo bolingo esili ye tokabwani ye bolingo esili ye papa nga na yo bolingo esili ye tokabwani ye bolingo esili ye compliqué bolingo ye komplikaka bola kiembe e komplikanga kamata modiambo de mono modiambo de famille bolingo mebula bankoko ya bankokolo na mono babekila nati. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.